se passe dans Abidjan là, Seigneur. Les gens n'ont plus peur, ils ne se cachent plus pour faire les trucs là. Eh Seigneur, donnez vos vies à Dieu. Donnez vos vies à Dieu. Non, tout ça là, à cause d'argent. Seigneur. Seigneur. En plein midi comme ça, en pleine journée, les gens ne se cachent plus. Hein? Les gens ne se cachent plus. Hein? Je suis grave choquée. Seigneur Jésus. Ah! C'est la fin des temps. Donnez votre vie. Quoi? Je suis choquée. Attends. Nanya voyage à Lokolayo. Nanya wakoka nino ya wanzambe. Unima somo ya ekusu konanga. Okufose kwa kwe uzali nzambe Yesue. Nzambe moneno kitanase. Olata nzoto koyo bikisanga. Ukitanase pozwe sikananga. Ofuta nyongo na nzambe nanga Yesue. Ozali nzambe onkote ya okani na yo. Ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu. Ozali nzambe onkote ya okani na yo. Ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu. Émission Toli Katina Bonzambe, ezali ngai wabino la grande dame, oui. Mère Dorcas, l'apôtre des gentils. Et avec les juifs, je suis juif. Avec les grecs, je suis grec. Avec les gentils, je suis gentil. Gentil, quand l'objectif moko, il y a avancement au royaume. Nzambazolo kumuto lisusu lelo, comme d'habitude. Poto solo la tope sa toli. Na baike émission na bino bandeko bolingaka oyo epesa bino ba conseil par rapport à la réalité à vie afin que boyeba comment ko se positionner pour m'embouza la bien. Oui, toli kati na bonzambe ba toli epesa maranango eza malamu eza mabete mais epesa malolenge nini awa tozo pesa toli kati na bonzambe. Pourquoi? Parce que vie ya mutu esimbami na maboko ya nzambe esengeli mutu abika oyo nzambe alobi to pa lingi pona tina na ye. Voilà, donc c'est important yango linga olanda mingi ba émission na biso, surtout ko partager pona ko pambola bandeko mususu nzambe akoleka na ko pambola yo. Soki mbali boso landa ngai s'abonner la chaîne na biso
MDGD TV na yebi tozolandela wapi na YouTube na Facebook et so koti na YouTube obeti M mais quand ndenge ozoyoka yango DGD donc M comme maman, D comme Dorcas, G comme Georges, D comme Dorcas. MDGD TV mafuta ya sika obakisi kobosana te mafuta ya sika omo na chaîne na biso s'abonner partager et ba émission na biso ndama olenga na kopambola yo et landara biso de temps à autre pour na kozwa ba news to ba émission ya sika ndenge zokota surtout ko activer cloche pour vous aller informer à chaque fois émission zokota. Et l'autre fois on a passé ba programme à chaîne na biso tolobaki était toza ba direct chaque jour ba émission pardon chaque jour lundi et jeudi toza ba émission live de 19h30 à 20h30 heure de Londres. To mieux qu'on modifie un peu parce que on avait réalisé que zaki erreur 21h parce que n'habitando mususu peut le kaba R1 donc de 19h30 à 20h30 heure de Londres lundi jeudi on a une émission directe et ba jour mususu on zope ba vidéo ya sika et zokota mikolo nyonso to sala effort to pambola ba na nzambe. Oui les amis sans plus tarder to continue à vivre ya sujet na biso. Depuis un certain temps, nous avons développé un thème moko, nous avons lobé la thème moko vraiment ya moto ya makasi. Et nous avons lobé sur la cause ya divorce. Et ça fait plus ou moins un mois. Et un mois et demi si je peux dire. Parce que nous avons eu un break à 2 semaines. Nous avons lobé sur la cause ya divorce. En tout cas, les émissions, ils ont pas mbola bato belé. Et tous les feedback, tous les appels, nzambe apambola bino, continuer la suggestion, poser la question, le Seigneur vraiment vous bénira. Et tozoko babandeko, tozo lobela pe sur le mystère de plusieurs sonorités. Donc lundi tozana mystère et puis jeudi tozana cause de divorce. Donc, lelo oto kolobela mystère, il y a plusieurs sonorités. Oto loba ki na lingala, mystère za mabomba mi. Sonorité comme son, makelele, mabomba mi ya makelele, oyo ebele toyo kaka, de plusieurs sonorités, oui. Makelele ebele toyo kana ba matoi na biso, mabomba mi na ngoezanini, makelele na ngoezanini. Et les sonorités, je cite l'argent, et le succès, la gloire, l'élévation. Et la célébrité, le luxe ou encore la luxure, tout ce que vous voulez. Moutounio salingi azala élevé, moutounio salingi azala mbongo, oui l'argent répond en tout. Moutounio salingi azala bien, moutounio salingi balobelae, moutounio salingi azala danse ndeto loba na lingala, eza mabete eza malamu me ozolukango na lolenge nini. Déplace ngambo ezali. Josué 1:8. Nzamba zo pesa Josué formule ya kobonga, formule la réussite, formule la élévation, formule la succès. Oui, ezali na Bible. Pourquoi? Parce que nzamba keli mutu, ayebi mutu très bien. Ezaneti Mercedes, mukolo Mercedes, ayebi que Mercedes peut fonctionner malamu. Il faut ezala ba utiliser ngo boye na panye eloko songolo, il faut qu'on applique eloko pakala. Voyez un peu. Et c'est vrai, beaucoup bricoler to peu copier, je sais pas, ko bamba voilà. Dès to mona lelo na mécanique surtout na Congo, oka pièce ya Mazda ba ke ko bamba ngo na mutuka soki nini. Beaucoup sala ndengo na me problème to pas anomalie et kozala de même nzamba keli mutu ayebi mutu bien ayebi que l'homme a besoin ou encore aura besoin du succès, de la réussite, tout ce que vous voulez, apesi formule nde na loba na bino ke na Bible nyonso ezali tout sauf rien et ane loro morote o na Bible okuta ngote de tout ce qui concerne la vie et na kati ya Bible et on a ebisa bino na émission oyo on va parler de tout sauf rien mais kati na bonzambe. Nzamba ebi ete mutu ozana besoin réussite, ya succès, élévation, nyonso mutu alukaka ya mbongo ya esengo. Apesi Josué formule, Josué 1:8. Ba lecteur a Bible ba ebi verset wana, tanga na ndako, alobi boy, que cette livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits,
pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. Vous voyez? En fait, on parle du succès, on parle de la réussite, on parle... En fait, ça va biloko au mouton a besoin. Et Nzambe a fait si Josué formule. Malheureusement, mouton a patienté. Au rapenda moutou, andimeli yesu. To mouton a katina bonzambe. Azo landela la loupe makomi, mais moment mouton lembi. Alobi Nzambe zo umela. A préféré akata raccourci. Tout chemin mène à Rome. Abeta raccourci. Azwango ya mbangu. Et pourtant, mbangu bandeko ba conséquence ezali. Batu baloba ya Nzambe umelaka. Ndeko nanga ya Nzambe umelaka na tina. Oui, Nzambe na intérêt moko te. Na sentiment nini kaka. Lipamboli o ye moko apesi yo to abombeli yo. Asepele akangi yango kapo yonyo kwa mate. E umelaka te. E umelaka na tina. L'autre fois na meka ko expliquer. Po lamba madesu. Madesu zala makasi to ebi. Po lamba madesu ebela bien ezale lengi na kolia. Il faut rolande la processus nyonso o balambela madesu. Soki madesu o il faut ça 2 heures de temps na moto yo lambiango inerte au moins de 2 heures et au compliqué santé. Ta mususu koliango oza problème. So forso liango bongo okobela. Et bah food poisoning mususu ebomaka. Tu peux même mourir. En fait, c'est ça. Yango moni ya Nzambe umelaka parce qu'il faut préparer pour na lipamboli oyo abongi selio. Il faut préparer pour na mariage, yom to na besoin mariage parce que Nzamba linga perte c'était. On a besoin ya eloko songolo pakala. Sora pesi yango na pendant que tu n'es pas encore prêt. Depuis là, la voiture l'a arrêté ici. Les gens n'ont plus peur, Seigneur Jésus. Maigre, à midi chaud là. Eh Seigneur. Il y a ce qui se passe dans Abidjan là, Seigneur. Les gens n'ont plus peur, ils ne se cachent plus pour faire les trucs là. Eh Seigneur, donnez vos vies à Dieu. Donnez vos vies à Dieu. Non, tout ça là, à cause d'argent. Médicaments d'argent. En pleine journée comme ça. Quoi? Je ne crois pas. À midi, chaud la maigre. Au daoule dit à Claire Chibois, Kabono Malile. Kabono Malile. Eh Seigneur. Eh Seigneur. Les gens ne se cachent plus. Qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Où va le monde? Où va le monde? Donnez votre vie à Dieu. Seigneur. Seigneur. En plein midi comme ça, en pleine journée, les gens ne se cachent plus. Hein? Les gens ne se cachent plus. Hein? Seigneur. Les gens ne se cachent plus. Regardez-moi les choses comme ça. Regardez-moi les choses comme ça. Vous qui êtes dans vos pays et ne savez pas d'où ils viennent. À midi, ils sont venus faire les sacrifices. Putain, je suis choquée. Je suis grave choquée. Seigneur Jésus. Ah! C'est la fin des temps. Donnez votre vie à Dieu. Donnez votre vie à Dieu parce que le Dieu est méchant. Le Dieu est méchant. Le Dieu est très très mauvais. Quoi? Regardez,
Regardez les choses comme ça. Regardez. En pleine journée comme ça. Seigneur, je me recouvre par ton sang. Je me recouvre par ton sang précieux, Père. Vous vous arrêtez devant, vous ne savez pas ce qu'ils sont en train de faire. En tout cas, casser œuf. Quoi? Je suis choqué. Attends. Seigneur, c'est quoi ça là? Enfants des gens. Prenez matricule là. Enfants des gens. Quoi? Seigneur. Ils ont tué enfants des gens. Seigneur, prenez matricule là. Ils s'en vont, hein. Prenez matricule là. Prenez matricule là. Prenez. Ils sont partis. Arrêtez-les. Ils ont tué enfants des gens. Lève-toi. Seigneur. Je ne crois pas. Regardez en plein midi comme ça. En pleine journée. Là que tu n'es pas encore prête pour la chose, risque ezali au perdre eloko ou soit peut-être eloko wana et détruire yo. Et belé bazwa ba biloko esengela ki bazwa na moment ya malamu te et détruisa bango. Vous voyez un peu. Donc nzamba azala tata, azala responsable. Tanga lobia opesa opesa. Tanga lobia opambola akopambola. Tu dois attendre le temps. Ecclésiaste 1 zolo banabiso que chaque chose a son temps. Bien aimé, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, il y a aussi un temps pour rire. Vous voyez? Même quand l'elana ezanatina. Ezanatina. Et nzamba pe si formule ya kobonga ya kopamboma ya kotombwama. Siko ezali kambu ya mutu. Ayeba kozela ngonga na ye. Mama papa atankona oyo soko loni yango ebima na minute wana te. Jamokolo na mbuma lide susikoyo ebotaka na minute wana. Okolo na jamais ata bankona oyo umelaka te. Masango nguba tout ce que nous connaissons. Ebima na minute wana te. Il faut épola pour germer. So epolite o germer te. Tant ba no bimisa fleur, esenga ba mbula, esenga ba moi po ebanda robota. Et na robota ana, tant ba no bimisa fleur. Et comme que soit forme ya masangu, to ya yanguba, tout ce que vous voulez. Il faut ekomela. Oko buka onka te tango zana muketo mai, sinon to oliango te. Voyez un peu. Donc tout ça, ça compte. Mais malheureusement, lelo muto alingi abonga kaka sikoyo. Nana posa libala na bala ka lelo. Nana posa mbongo na zo mbongo ka lelo. Nana posa eloko songolo na zongo ka lelo. Makomi ezolo banabiso bandeko verset de base na biso ezaki na proverbe. Je crois na chapitre 23, j'avais oublié na bosani ba note na ngai. Je vais vérifier ça. Bisika Bible zoloba, ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. Pourquoi? Simplement parce que la richesse prend des ailes. Bandeko bozui, ebotaka mapapu mbongo, ebotaka mapapu. Nani akufa bakundai na bomengo azate. Nani akufa bakundai na ba immeuble. Ata so okufi bakundio na mbongo na bozui na nyonso yozaki na tu feras quoi avec? Parce que les gens na nous mémoire no eza oublié selon Ecclésiaste 7. Oye basu eloko te. Kuna bisiko kei kuna eza ba matériel a mokili o te. Vous voyez un peu. Malheureusement batulelo baza à vide de gain. O eza très dangereux. Maman, papa, mbongo ya mabete. Mais sorozo lukango à tout prix au bomisa batu. Sorozo lukango à tout prix au kufa. Sorozo lukango à tout prix au kosala n'importe quoi pour gagner mbongo. Et c'est très dangereux.
totala image oyo bandeko naoki somo oyo lobi nango muto abando filma lobi médicament de l'argent na Côte d'Ivoire bandeko na moi makasi bato baosa cérémonie et mwana bato azoleka innocent ya famille na bango te victime bandeko mwana bato akufi yango il faut obondelaka bandeko na ngai bondela pona bana mwana avakende classe oyebi te akutana na nini libanda basali ba cérémonie papa bazui jibier mwana bato abanda koleka koyika dans les villes bwe pa bango na bakoti na mutuka bakimi babomi mwana bato wana nyonso nini mbongo mama papa soko lobi oluka mbongo à tout prix oboma bato otangisa makila okota bikota kota e bakosali so bamakambo oyo esengeli te o nzambe apekisi esuka nango ezala pasi makomi ezoloba ke servira-t-il à un homme de tout gagner de perdre son âme litomba nini ozwa nyonso ya mokili na suka operdre âme na yo ozwa mbongo ozwa richesse ozwa nyonso oyo ozoluka oyo lingi me na suka nango âme no kosamba liboso ya nkolo yawe nzambe soki ozwaki mbongo to bozwi wana na nzela malamu te omona nzambe te tu vas passer l'éternité en enfer na bisika ya moto e nzambe alingi bongo te fozela ta ya nzambe nalobaki nzambe apesi Josué formule akobonga Josué 1:8 de même Satan n'a pas na formule ya kobonga oui apesa ape mbongo apesa ape asala ape miracle apesa ape o nyonso moto alukaka akozwa pe apesa ape bana na ndenge na ye e batu oyo balingi kopatiente te bato balingi via mbangu batu oyo balingi kozela te ya nzambe te ebele batika nzambe bakenda na ngambu wana mpona nini mpo kuna eza mbala moko sika sikoyo okomi basali cérémonie pa ozwi mais tout en oubliant baconséquence bandeko yana eloko moko oyo échappara bato ebele muto akanisaka so akesimba kisi neti kuna ewumelaka te lelo mokisi ekoma demode mokisi ekoma kadike ntango muto aloba kosimba kisi bato bakaka na image ya nganga akepa nganga moko boye tata moko atya biloko apembeni elongi na kati ya zamba moko boye asali baceremonie bazwi soso bakati non Satan a changé ba stratégie lelo o eza so babiloko abongo te eza pe susu terme ya bakisi te ono kisi non lelo o monde lelo komi système à connexion o kaka réseau non te eza nango kisi te eza nango nganga te eza nango bondoki te eza nango te eza nango eloko te kuna eza nango kaso okei bosololi kaka oyebisi bango ka eloko ni oyo oza nango bezo to projet na yo ezala wapi na mokili eloko ofele ezalaka te moto akosa o te so bayebisi oyo keno kuna eza nango problème te oboma no mutu te eza nango kutu ka oke kaka baosala eloko grave te baede yo bapesa ezalaka te na mokili oyo eloko ofele existaka te même le salut n'est pas gratuit oui ndeko atom sayemba alobi ata eloko ofele esenga critère donc eza so ofele te soki eloko ofele komo senga critère eza so ofele te parce que soki ezalaki ofele bolingo bokipe te bozwika bopesi mbala mo mais neti ekomi critère seke eza so ofele te même lobiko même salut ezalaka gratuit te soki salut ezalaka gratuit moto alingaki elifelo aza te elingi ezala automatique vivre comme vivre vino ndenge olingi na suka nango okufi nzambe azwi oke kopema voyez un peu même le salut n'est pas gratuit. Donc c'est détrompe-toi bakosa ote ono ndenge eza boye kuna kutu eloko eza nango te o kuna kutu oboma no mutu te kuna eza nango kaka ba réseau ba connexion et bato ebele bakufi bato ebele bao regretter parce que ekomi trop tard moi zonga simeza te le diable est malin babengaki rusé veut dire mayele meya mabe a présenter na gauche a bombelo qui bota na droite
A présenter na droite, a bombelo qui bota na gauche, ozoyeba te. Et tellement, ezaba bilo esalemaka sous l'envoûtement. Muto inconscient, azoyeba te que place au bandeko. Na lobango, depuis, au fait, toya na mokilio, toyebi yango zala bongo, bao bazala avant même biso to bota mabaye, biso to koye ainsi de suite. Nana moi ebite mouton sa simba qui se souki la mabe. Mais qu'est-ce qui fait que batbake naka au simba qui si malgré tout ça? Vous voyez un peu. Yango moni bandeko, et sengel ko banga nzambe, ko kangama na nzambe, ko yeba nzambe pour ko kangama na ye. C'est très important. Nzamba pe si je suis formule à obonga. De même pas ça dans la formule à obonga zalaka. Matthieu 4 to yebi li solo. Yeso outi jeûne et prière. Azagi na nzala. Tellement ezaki posa o azagi nango. Parce que Satan a tenter bisuka par rapport à oyo to kanisaka. Par rapport à la posa. So ki posa nzoto a représenter au mobali. To mwasi. So ki posa ya mbongo a oya o la kisayo ko présenter na ba forme ebele. A kotindelo batu ainsi de suite. Vous voyez un peu. Et yeso ki nzala. Satan a bimi. Abiso o meyo nzala ndene. Yo mwana nzambe ti. Mais non, o bongo la libanga lipa. Et yeso a pas meli abiso na kombo na yesu. Il est écrit. Vous voyez un peu. De même, diable a se présenter car tant ou tozala na besoin. Et l'oronyo sozo kanisa. Yango keba na makanisi. Champ et bataille. Il y a combat spirituel. Ils ont pas pensé. Ce que tu penses là. Il y a encore des moutoyels liboso na yo. Oui. C'est ça en fait l'ennemi. Aya persivier sous formule. Alobi na e. So gumba melinga nyonso na pesi yango. Nde loko satana osala lelo na ba via bato belé. Gumba melanga na pesa yo. Nzamba pesi Josué parce que l'autre fois expliqua ki ke o nyonso zala posa nzambe to volonté nzambe. Posa ya satana to pe volonté ya satana zala toujours le contraire ya owana. Bible zolo ba la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés. De même volonté à satana zala liwa kufa kobeba ya bato. Vous voyez? Donc, opposite. Le contraire, il y a Oya Nzambe. Nzambe si je suis formule, il y a Robonga. Satan appelle un dingue, na appelle si peu formule na ye. Et pas Nzambe, il faut tout ça. Et pas na Satan, il faut tout ça. Gumba melaye, apesio. Adorer, apesio. Et pas Nzambe, dans le fait d'y avoir sans Nzambe, c'est ça, c'est aussi une forme d'adoration. Oui, oui. Tant aux autres sans Nzambe, aux honorer, aux glorifier, aux adorer. Tant ma commis peut pratiquer. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est comme ça qu'il nous parle. Il nous communique. Vous voyez un peu. Il est écrit tout ça, tout ça, tout ça. En David a oloba, ma commis na yo, nde vinangai. Donc, na tosaka na tanga rango pe na tosaka rango parce que yango ne mwinda ozo ngingi sanzela na ngai. Vous voyez un peu. En fait, c'est ça. Tosa ozui. Gumba melanga na pesio. Tope tosanga na pesio. En fait, c'est ça avec le diable. Bandeko, na banda olobelo moko. Yana eloko moko échappera batu. Sur son de ma voix. Eza azarte. Partagez vidéo bandeko. Nzamba opambola yo oebito obikisa milimo boni. Yana eloko moko échappera batu. Les gens croient que non et pas nzambe umelaka. Ake kata nzadi, tope ake kata ake kata corna kenjela mukuse de l'autre côté kuna arozongo ya mbangu mbangu. Effectivement arozongo ya mbangu mbangu. Mais ozo ignorer to bozo bosa na ba conséquences. Les gens croient que soka ke simba kisi tope so ake zo mbongo na nzela ya mbangu mbangu, hein? Ndembongo ngo aroli yango ekitana kingo na kimia. Détrompe-toi. Tala koluka nzambe ezalaka pasi. Koluka satana ezalaka pasi koleka fois 100. Oui. Oui. Koluka nzambe na lobi. Koluka nzambe ezalaka pasi. Ouais. Vie chrétienne ezalaka facile. Koluka satana ezalaka pasi koleka. Oyeba te. Oya kosutu kaka tango si okoti kuna malheureusement moyo zongo sime ozalate. Yango moni ndeko moko loba bapekisaka moto oyo nano akete mais aussi akei bapekisa kete. Pourquoi? Parce que si akei moi azonga susi mezate.
Vous voyez un peu? Ouais, c'est ça la réalité. Bato baye barate. Ozolanda ngai mambo esimba te. Na ebite na domaine nini. Ta musu ministère. Libala, tout ce que vous voulez. Obundi oluki mbongo et consort. En tout cas, esimba te. Pona yo, okomi na ba makanisi. Ba comme même ko proposer yo. Oyoka yimo ba ma solo. Olingo kende ko se renseigner ma mbongo ezala ndeni. Tala nzambe mutu alinga olanda émission o. Va na yo. Mbongo wa malamu et mbongo wa mutoki. Comprendre? Bible zoloba, l'homme mangera la sueur de son front. Et il est écrit, je bénirai l'œuvre de vos mains. Obiso o sali tant na loba mutoki, musala onzamba zo approuver. Misala te ya satan, ya salite, misala te ya mabe, o lelo moto ko monde ba réseau, ya ba connexion. Que ça la ba abomination pose wa mbongo te. Beta kayo, y a pas de son métier. Ata cleaning sala. Omoni mbongo wana, so associé nzambe, ata eza 10, ata eza 20, ata eza 100. Tu n'as pas besoin de millions, pose à la heureux, to pose à la stable. Omoni mbongo zo salana, so associé nzambe. Nzambe opambolango, aufulu sango okeliboso. Oui. Kanga makana nzambe. Linga eka makasi. Boya mabe. Se détacher na mambo ezo se féliciter. Kanga makana ye. Yoka petosa. Kaya muki ozo zwawana. Associé au sepela. Les gens croient que soit qu'elles soient mbongo de l'autre côté. Ma pesi yango. Nde ekita na mongongo na facilité. Détrompez-vous. Otiki nzambe. Po olembi kozela. Po olembi, en fait, en Christ, Jésus a tout accompli. Ezara likambo kozela tant. Ya rozala, peut-être, ya reveiller, en fait. Tant abaki kaoloba, j'ai veillé, ko veillé. Eza maambo belé. Tu vas dans la prière. Nako banga nzambe, pourquoi? Parce que lisumu et empêchera et limitaka nzambe to pe empêchera loboko nzambe. Makomi ezoloba, mato ina eza makasi te pona kozanga koyoka to pe loboko neza mukuse te mais masumu nde mutu ezokabola. Vous voyez? Donc, tant wana nzambe rassure-toi kozotambola bien. Eko faciliter ba mambo sengeni nzamba sa na vie na yo. Mais tant que ozo sangisa mambo oza moi passé. Vous voyez? Donc quand tu es avec Dieu, zela kata na yo. Veille na prière, na robanga nzambe, na rotosa nzambe. Wa mutu alingi bongo te. Amoni ke via se préserver oyo. Via consécration oyo kuna baninga bazo sepela ba vivre bazo sepela bisengo mokili bilengi. Moi chéri, moi copo, moko moi. Non seulement ça otala même lipambolo banana bandako zela na moni tena bwakisa na ngai etala baninga eleka nango nzamba kolimbisa nzamba ko comprendre. Tant que de l'autre côté ko kansate ba peso ka mbongo ngo pas esilier ozumbongo bani ko enjoy life. Non, détrompe-toi. On va te faire des choses. Okosala makambo bakosali so makambo oza nango idete. Oza nango idete. Okutu de l'autre côté ta musu jeune ka pamba ya demi-journée. Ozaki incapable à osala. Mais kuna bako imposer ba makambo kutu oza kutu na liberté ya koloba nonte. Par contre tant ozaki na nzambe oza père olembo lali no po la mouina tongo tu es dans la paix parce que nzamba batelio. Mais de l'autre côté so ba ebisa que chaque minute il faut ça la benkatation, il faut ça la ngo. So salite tu as des très sérieux problèmes. Ke bate kutu bako bomayo. Kuna jete. On va te faire des choses. Oko sala makambo. Quelques semaines passées, tu aurais eu l'Isolan de moi sur Koufaki, il y a 23 ans, qui vit là, n'âge à 23 ans, flair d'âge, bébé, si photo loba. Enjoy life, ta beauté, ta balité. Chaque minuit, ceux qui va 3 heures du matin, il est là, on a l'esprit dans le cimetière.
po ba tirer ba énergie oyo ko tindela bango mibala mbongo bandolala na bata maboma. Imaginez mutu normal tel que je suis là nalali na liboma ka pona attirer ba ngenge ba moto bandolesa bango ba menstru ba makilo bima biso basi, excusez-moi. Tala bakosali so makambu bakosali so biloko ko kantate nde bazokosa wana te kuna eza nango eloko te. De trompe toi ntango deja okei bapesi yo mbongo esili mpo na yo. Namoni image moko dernièrement mwasi moko na Cameroun je crois aolela aobambana na mabele alobi bozwa mbongo na bino nayebaki te bino boyebisenga bongo te bino napesi mama nanga napesi papa nanga comme si fona pia mwana nanga na mobile nanga jamais na kopesa te. En fait c'est ça bakoyebi biso te ke andengo yeboye osacrifie mto opesa non bakolo te amamba makila te awa mambo ezalaka te. Mais ntango okota obima su te batieli oyo bagarde fou. Trop tard. Les mystères de plusieurs sonorités. Mabomba mia makelele otoyokaka mbongo lokumu mutuka nini okolula mutu okoanvie mutu oyebi te pongi nalala ngo ndenge oyebi te mbongo na ye azwaka ngo ndenge nini. L'autre fois nayebisa bino mbongo 80% ya mbongo bomona ebalukaka na mokili ezaka ya salite ya bambongo moko ezowuta bato bazozongo na bandenga malamu te. Émission suka na salaki par rapport ya thème oyo na mekaki ko dommage que fallait peut-être meka otiela biso ba image na mekaki ko pesa quelques témoignages. Les amis, il y a quelques jours passés na uti ko mona émission moko kolanda pardon émission moko maman prophétesse mozo pesa témoignage juste quelques jours na Facebook parmi bandimio balandaka ye na basoki 2h du matin s'il vous plaît téléphone ne sonné moi ça au gang. En fait qu'est-ce qui s'est passé na Cameroun balali na mbetu yena mobali na mwana na ya 23 mois presque 2 ans na azana bébé ya mwasi balali na sapongika nzambe kande ezalaka asutuki alamuki boye akuti papa ya mwana. Les amis, s'il vous plaît nzoto na ya mibali na munoko ya mwana me mwasi aza pembeni olobani ezali ni posa nzoto me mwasi aza yona ti e ya mawana ya pasi ezake a jouir na munoko ya mwana e bébé ya mukie bandeko aosa nini. Comprenez? C'est terrible. Et moi, si na kosutuka na koyeke mobala kosutuka ta moi ça gagne pese kanda betie. O sama kele pour nini? O déranger nga pour nini? Azo expliquer maman pasteur alobi azamba pratique mo bizarre asubaka na mulangi. Na kati ya suki na mulangi suki na sachet na cuisine. En fait, akena toilette normale te. Azo bisa moi si kalate na okoma PDG. Azana ni commissionnaire s'il vous plaît. En fait, c'est ça. Nde biloko bat balingi. Mbongo normal, nzamba azelata nzamba pambola ete. Alingi ndengwana te, alingi azana bozu. Est-ce que mutinyo se singela azana bozu? Les riches bazalaka, ba pauvres bazalaka toujours. Parce que eza bongo. Et ndengwana nzamba kela sala mukili bon, il faut équilibrer ezala na mamunyoso. Et c'est pas dit que soki oza riche nde oza erré. To pozala stable na vie, il faut zala na ba millions. Non, loin de là. Ozala muke mais tu es tu es bien. Convie mutute, oebite. Olingo za lokola songolo, olingo za lokola pakala. Bande kona ngai mukilio bomo nezana makambo. Non, on peut ça pas mal à bas témoignage. L'autre fois, on a chita qui à partir à bas témoignage avant de continuer. Il y a un de moi si moi on a vraiment bango faute de temps parce que TV Zangonga consommer déjà 30 minutes. Et à la moi si moi qu'on a Congo, à la mobile à bimana chéri ndengezala.
toyebi bato bamona mo bambongo bazala ba engagement kili ozwa. Et comme bazali na marié la sœur insistait que faut bala e. Et écoute azaki bien ba msu balobara te. Avandi ça e tellement linga ke bise OK, y a pas de souci. So lina bala yo, il faut ndi ma condition ça. Et la ndeko mo sa ndimi bato belé lelo ba proposer ota msu makambo ke non deza boyo so no mbongo mais faut ça la eloko boye. Eloko peta msu ozo ba keza ya mabe. Mais au vandi au réaliser le bien tétété trop c'est trop. Na ocha mutu bakata ko bakata te parce que tant okende kuna et c'est un sacrifice après sacrifice et comme le ngambu singa na kingo. Moi sur la mobile ebisa ki nini chaque minuit na sala akaka na sani photo lianga na yo. Andima, je sais pas comment na évité azaki en fouté. Et tant comme il a libala et bandaki bien comme ngambo. A koki soute un moment anga se suicider mais nzambe nenga bolingo. Bref, azoki ngolo bandeko il fait grâce à qui il veut batu nyon sauter bakota na mambo babima. Faute de temps, moins to kena ba profondeur a mila ezate. Yana li solomo eleka na Congo. So ba tout bana kin ba obete la bino. Ba loba yo même na radio. C'est un serviteur de Dieu qui m'a donné ce témoignage. Mi bakeiba na ba quartier ba tombongo. Na butu ba ozela mukolonda walala po ba kota. En fait, elo ni basali. Ba escalader mur ba matina nzete parce que ndako ezali na nzeta munene. Ba vandi likolo. Ba ozela ewa balala ba boma ba mine po ba kita ba sa musana bango. Bizarrement ba comprendre te pendant que bango bando bazozela ba moni mukolo ndaku afungoli porte ya ndaku wana erne minuit afungoli porte akibimi na kiti na ye na sani na ye na loboko ya mbele aye na se anzete apose kiti na ye avandi azwi lutu abande olia miyibi likolo nzete ba otala mouvement ba mnyoso ndezo le kana seko ba buaka misubwe esala bango somo ba kokate baganga bakita tata na biso bango jamais bino bo yaki po boyi ba OK no ya pas bovanda boko lia na ngai ezaki nini aolia bakusu en fait eza ba solo ta mususu toyo kaka mais eza ba réalité ya ba réalité. Il y a la passé moi appelé ça biso témoignage akena osa la délivrance ya ndeko mobali moko jeune parce que mikolo comme ba jeune oka mutuka bien ndako lopangwa bien mais boyebi te source mbongo wana alobi akenda tala ndako aningisi mutu non construction de ce qui 3 niveaux ndeko ke bimisa cercueil abi pasteur omoni cercueil yo nde bisikanga na lala ndako ngamu na tongi mais j'ai pas droit de dormir na ndako voilà parmi ba conditions ba pesance ko à quoi bon en fait bako imposer ba mamo au kokangote dernièrement dans la vidéo mo circulé na réseaux sociaux bande otomonaki bande ko ebele ba monaki yango ya tata aosangisa nzoto na mwana na ye ya mobali s'il vous plaît ya mwasi te mais ya mobali na nzela sima baosa sodomi mwana na ye ya plus ou moins 16 ans tata mukolo je crois na ba Camerounais en fait c'est ça Satan kenaka na l'encontre oza mamba nzambe Bible zoloba celui qui vous appelez est saint vous aussi vous devez être saint dans toute votre conduite. Ok? Et chez les diables, c'est le contraire. Tant que kuna ako imposer yo mbindo, botutu salite. Mambu o oko salate. Mambu o mutu oko salate. On nzamba pekisi mutu ko sala. Nde biloko bako imposer. Tomoni ba jeune fille, n'est-ce pas? Bazo melisa ba mboa mabele. Tomoni ba jeune fille. Bazo sangisa nzoto ba coucher na ba mboa. Somo. Tomoni bato bazolia kaka bolimbisa oui on a vu ça na ba image bato baza active na réseaux sociaux na yebi ke ba mona biloko parce que tamboli
Et ya ezate ke batie na sani no ya direct mutasali kaka na kata munoko na ya fungoli munoko wana nyonso mbongo. Vanité de vanité, tout est vanité, dit l'Ecclésiaste. À quoi bon, les amis, tout ça? L'obit, demain nous mourrons. Bible Zoloba. Moi qui vous parle, naza éternalité. Mukolonzamba bongi sa pongana kende na okende, na otika mokili, na otika mambo mokili. Na otika bilo mokili, na otika mbongo, na otika tout ce que j'aimais, tout ce que j'aime là, et otika là. Na oke rendre compte, ya vu on ndenge na vivaki na ona sena moi. Ndeko na nga ko envier te. Pola olo basoyi tozana ya kolia na ya kolata, cela nous suffit. Mais c'est étonnant. Lelo komona batu bazo ya kati na bonzambe. Bae na souci basomba mituka babonga. E komami wapi? To Yesu alobi wapi ke tangu batu bazo ya to tangu yo bongoli motema ezane po yo koma riche. Bozui eza lisumu te, mais so nzamba sepeli to apesa yo gloire à Dieu. Ye moko Yesu ya na mokili o qu'est-ce qu'il avait? Abotama na ba condition nini? A vivant ndenge nini? Oui, c'est vrai, balobi te ke faut la mobola. Mais attendez, nulle part ma komi ezoloba na biso. Que soko ye kati na Yesu. O koma muto bozui ezate. Ezate bandeko. Komanda Genèse Apocalypse, y en a pas. Pierre a tout ni Yesu. Totiki nyonso pona yo tozwa nini? Aibisi est centuple na siècle présent, pe vie éternelle na siècle à venir. Batu ba bongo la centuple ana ekoma bozui. Yango moni lelo batu baza prêt à tout. Parce que aye fois zo centuple. Centuple lingelo bate ba richesse, tonde ba bozui ne bokanisa. Non non, il voulait simplement dire récompense. Bref. Parce que aza injuste était Bible zoloba po bosa na misala na bato. Makomi zoloba aza rémunérateur ya ba onyo so ba lukakai. Ya ba onyo so ba salela kai. Tout ce que nous faisons pour Dieu, il nous récompense. Et il est fidèle. A récompenser sur la forme belée. Il est écrit, vous me servirez, moi je vous bénirai. Il est écrit, vous me servirez, moi j'enlèverai la maladie. Il est écrit, vous me servirez. En fait, c'est ça. Quand tu prends soin, Yama Banzambe, le Seigneur prendra soin de toi et de ta famille. On a privilège. Par rapport à Yabatu Mususu, par rapport à Yabama Mbebele. Parce que yo en a service yankolo. Mais malheureusement, lelo oyo, ba serviteur est belé. Balandi voix ya Balam, selon Jude. Baza avide de gain. Paul a l'amour de l'argent sur les racines de tous les maux. Les maux, c'est des problèmes, des tourments. Et belé le loba olela. Et belé bazo lela. Pona nini? Parce qu'à mona ki songolo na mutuka. Amona ki kuna basombi batima soki temple soki eloko nini. Amona ki kuna pasteur wana boye. Et lelo en fait tozo mona nyonso nini to mona te. Et église zo fingama kombo yeso zo fingama. Tellement objectif à Satan ezali ko kangela batu porte à l'eau là. Et ce sont ces gens-là. Oh bazo kende roluka ba mbongo. Oh bazo kende roluka je sais moi quoi. Mais neti bazana ba serviteur de Dieu. Tant de choses sans changer maître. Aux autres serviteurs de Dieu to comme du diable. Et comme diable azana mission moko oyo. Azo salango déguisé. Puisqu'il se déguise en ange de lumière de la Bible. Et ba ministre de la justice. Et bino boyebi ba on ba sel nzamba en réalité ils ne le sont pas. Et ce sont ces gens-là on ne bazo créer ba scandale. Ba tout moi ba bon la mité mais ezate ba ba musika na nzambe pourquoi parce que église
et osa bosoto. Oui. Batindelinga ba image bandeko. Non, mukira na makambo, Baliboso na yoka pe na mona banana botama. Toyoka bat bazana banguma na bandaku. Basanza bambongo toyebi, de toyoka ba masolo na depuis bo mwana. Me akoka mwana moni mobale ausangisa nzoto na nguma. Kaka nde basangisa na mwasi. Scandale. Terrible. Elekeli ngai. Et il a à l'aise, Kaka ndenge basala na mwasi. Ya kolongola te ya kobakisa te. Na moni mususu na mboa. Ah non. Le diable est méchant. Le diable est méchant, les amis. Faisons très attention. Le mystère de plusieurs sonorités. Mabomba mia makele le bele otoyo kaka mbongo, bozuye sengo, komata, tout ce que vous voulez. Nalobi, est-ce que yeba même kosimba qui se dépendant na étoile? Est-ce que yeba ka? Satan apesa yelo te, apesa ka mutu o azana ngol. Il est écrit. Et ko pesa melayo kaka, en fait, l'homme mutu akozwa kaka, voilà. Fallait n'attendre la version na c'est l'erreur na ye obande mission na tiki Bible na ngai. Mutu akozwa kaka o epesa melie na likolo di la Bible. Même bato mona kete azala na kisi. O ba opesa wana. C'est juste son étoile o bazo activer. Parce que malheureusement tango kei na ngokuna, nesi bangonde bato bazo ko activer, tu as des sérieux problèmes. Ils vont t'utiliser aussi. Et ma conséquence, en fait, ezali grave. Yango mona bato ebele. Akenda osimba ki se pesa retour. Akenda osimba kisi akufa. Akenda osimba kisi abela liboma. Bandeko mutu nyonso te asimba kisi simbi. Mutu nyonso ta azana etola robonga. Mutu nyonso ta azana etola mbongo. Mutu nyonso te, mutu nyonso te, mutu nyonso te. Tango okende kuna ba otala, ba ko assess yo batali, basali yo check up, ba moni ke non, azana eloko. Ka eloko ngo yango nde ba booster. Siko ba kozwa ba kongoleli yango wa nzambe alinga peso ngo ndambo avec le temps. Mais kuna ba kongoleli yango ba peso ngo pendant un temps après aussi là. Bon mona bato basi bazana ba mbongo kisi nde ba fina bango suka ande kenda. Na ba kota ba suka. E ba oboma yo na suka na ngo ba zui yo. Oke sale la bango. Et na fait ma harmonionso, on se retrouver dans moto. Apocalypse, tant apocalypse. L'enfer existe, les amis. Le paradis existe. Bande ko muto sangisa nzoto na nguma, muto sangisa nzoto na mboa. To mona bana basi. Ba melisa ba mboma bele. Balobi, nous sommes le préféré de Dieu. Nous ne travaillons pas, mais nous avons l'argent. Nous ne travaillons pas, mais nous vivons bien. Nous avons des voitures. Lokuta, mensonge. Elle travaille dur même. Kole quand même utakendara kayu. Ko sangisanto dona nya message. Wa otokufa na zo malade wa mboa non. Ouais. Mutu ole ba docteur ba traiter ba docteur ba mboa ba komo traiter. Catastrophe. Vanité de vanité, tout est vanité. Mama konviye te, papa konviye te. Oyebi te mbongo wana zozongo ndenge nini. Oyebi te misala nini nasalaka. Oyebi te chaque butu ba imposa nini. Il y a ceux qui ne dorment pas la nuit. Alala apongi te. Yo so ole mo fufu na yo lembi o matina mbeto lali olali pe na kimia na ton po la mui sans problème nzamba bateli yo. Ta ogesa l'alliance na satana nzamba omnana obatela yo. Okomi na merci na ye, a osala no oya lingi. Parce que yo mto kendaki. Vous voyez? Yaya ola la pongi ya kimia, muto zo kwa mviye, na babuta musu babutu na lala ate. Ako ye biso teke nga na beba, na ye biso ebino lot fo, moni muto si ya beba, alinga batu, tout ba beba. Ako ye biso teke nga na beba, e aneti muto aza na 4 lettres, alinga batu, tout ba zo sida. Abimana mobala on se protéger ta abimana moi ça on se protéger ta olinga batu nanko pour anil parce que yepé ba pesa ye malade on yo po ozwango oui ils vivent comme ça 99% ba bazama malade wana c'est comme ça to yebi yango et na suka nango ta komi mourant
surtout kala toyebi en Afrique oka tiki liste ta tan 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 tala muto beba oyebi soteke na beba yo monaka master nanga toliaka tozalaka zalaka bapiejaka yo moni mbongo liaka wana osanzango bayebi ke mukomusu okendo tuna bango bazwa yango ndeni to mpe basalaka nini baomema yo e ose retrouve wana oza na choix te mwa ozonga nsima ezala te parce que kuna babimaka te bilulela faisons très attention bandeko via na mambo ebele vie eza na mabomba mi ebele bible lobi naza mosantu nga nzambe na bino nga na bengi bino bino mpe esengeli bozala basantu et chez le diable c'est le contraire akosouiller yo pourquoi parce qu'ayebi ke souillir nde ezokabola mutu na nzambe aotya mpenza vrai mosika ya nzambe tota baabomination ezosalema tota bamambo mabe oyo ezosalema na quelques minutes on a tikali nango bandeko na ko introduire sur l'occultisme dans l'église oui nanga lobela on a suka nanga lobela l'occultisme dans la musique mais viba mambo to omona oyo na lobela non je vais parler le Seigneur a tienga kerna lobela sur l'occultisme dans l'église de Dieu. Ma commune sur le banabiso dans Matthieu 24 que dans les derniers jours il soit pesi bilembo ya ba mambo salema comment est-ce que même ba élu ba rozala séduit oui ba bengami ba ponami nzambe ba rozala séduit et lelo oto bika mambo wana oka muta bandaki na nzambe même omaza suna nzambe te pourquoi lokoso G3 ebisi Moïse. Omi pe sa peine. Onyoko, mozo nyoko, ma omi nyoko la. Pe ozo fatigué peuple. Baleke belé mingi. Pona batu o baza digne entre bango. Basala, ba ede yo, ba facilité aux tâches. Basala musala ndambu oyo zo sala. Ba jujara peuple. Ba katara ba problème. Ba pona 70 chefs. Bango nyonso bazali na tâche morote bamsu ba pesa bango 10 groupe je sais pas il y a 100 personnes misu bazwa il y a 50 ainsi de suite bandeko tozalaka ndenge moko te la Bible dit que la grâce à chacun de nous elle a été taillée par mesure toyebi lisolo ba talent yeso apesi lisesa ba talent yana musu azwa 5 musu azwa 3 musu azwa 2 mususu azwa moko nzamba sepela peso église à 20 personnes pourquoi lingoza na ba milliers ya batu ceux qui ba nzamba peso kamba 30 personnes parce que makoki o atie kati na eza ko kamba 30 personnes mais yo lingoza na église ya 10 000 membres nzamba peso makoki o kamba 100 personnes likambu nini yo lingi ozala lokola songolo parce que ya za na église a monene yango moni bandeko ebele lelo ba se retrouver bisiko ba komi wana e ya mawana ya pasi eza hébreu ezoloba eza pasi pona mutu oyo azaki na lumière abimi ake na ténèbres po azonga so aza so éclairé parce que pona ye kozala ko crucifier Christ des fois bandeko na degré ya kopengwa ekopengwa na makambo kopengwa yana mutu musu apengwi na bisengo mokili alandi loyenga ba chéri azongeli ba master na nganda noir ba obenda mo zakwani bazomela mo eloko un moment se ressaisir nzambe na bolingo na ye mutu a reconnaître azongi peut-être na makola basali na nzambe babondeli pona ye mais kopengwa ya ko changer maître to ya ko changer nzambe ebele te bazongaka
sur 100%, peut-être 2%, il y a exception. Il faut avoir la grâce. Au Sahel Nzambe, serviteur de Dieu Yokanga Ibisiko Zali. Kokende kokota na ba connexion te, tu vas regretter. Et belo ba koti kuna ba kanta ke no ba ngope ba osomba ba jet privé, ils n'en ont pas. Et ba kozwa ngo pété. Parce que Satan a master mutute. Il est écrit ton péché t'atteindra. Et tu sauras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel. Détrompe-toi. Au nyokoli na ba au nom de Jésus. Au tindeli ba moto. Un matin tu viens te présenter à ton biselo église. Un matin tu viens te présenter. On a besoin de millions. Pour ozo okumba mituka. Pour osomba soki nini. Et comment mi wapi. Babiloko wana il faut. Non, 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 non. So inzamba sepela pambola peso gloire à Dieu. Et bele ba olela. Malheureusement pour eux. Nzambe na mawana ye asa la grâce. Eza pasi bandeko. Ozungola oyeba Yesu kangama na ye. Malamu kufa mobola omona Nzambe. Ke ozwa bomengo nyonso mokili ona suka nango amno etelengana. L'occultisme dans l'église. Et bele bakoti bakabale. Parce qu'il a besoin de bongo. Parce qu'il fallait rouler na mituka. Parce que. Bandeko, ba apôtre Paul, o ba bandakisa, ba modèle na biso. Parce que Bible zoloba, to simba mina moboko, ya ba prophète na ba apôtre. Bisika nini, en fait, ils ont servi Dieu dans la souffrance 10 000 fois que biso lelo, hein. So tangi Bible bien, na acte des apôtres, c'est vrai. Mbongo ezalaki ebano monana. Oui, ils avaient cette grâce-là. Parce que ma commune zotali sa biso clair que bandimi, babandeko yana babozui na bango. Donc, en fait, il ne manquait pas l'argent. Mais ba facilito doza nango lelo, ongo kende États-Unis, 24 heures aussi au komi. Ongo kende na kwenboye, ba réseaux sociaux lelo eye, ote alilo baboye, na ba contraignant so bazo okayo. Mais c'était pas le cas pour eux. Tu as vu le solo à Paul. Na ba péril, combien de fois sa vie est exposée car pour l'évangile. De Paul longwa peut-être na contre moko pour kende na ngambu mususu. A longwa Rome, a kende na Asie mineure, o ka beti ba mwana nzela na ba mbula na ba naufrage. C'était pas facile. Mais lelo tozui ngolu to sela nzambe na mo ba facilité belé. Ba persécution au bango ba banda au vivre, c'est pas le cas aujourd'hui. Le lo ba droit de l'homme et comment ba o lapide le wapi. Bon, na habité peut-être na bamboka moko nete ya ba je sais pas ba musulman kuna ceux qui va wapi ko ba linga peut-être Bible ko tate, mais en fait quand même on est à l'aise. Tu peux te lever un matin, tu sors dehors, tu prêches. C'était pas le cas pour eux. Mais parce que ba ebaki Nzambo bango bandimelaki, alobi je sais en qui je crie. Alobi rien ne me séparera de l'amour de Jésus-Christ. A mentionné alobi ni la faim ni la nudité, ni l'argent. Et là mo ekabolanga na bolingo na Nzambe zate. Abi même liwa e okabolanga na Nzambe te. Mbongo te nzala te bandeko lelo likolo bilo a rolia. Likolo nzala, likolo rolata, likolo mutuka, batu bakabwani na Nzambe. Parce qu'il faut kumba a rouler carrosse. Parce qu'il faut lata bien. Parce que aza lokola songolo pakala. E kaboli batu lelo na Nzambe. Bolingo na yo e pa na Nzambe wapi yango. Makomezo lo bana Esaïe. Je te fais passer au creuset. Non pas pour retirer de l'or et de l'argent, mais pour tester ton amour. Est-ce que nous aimons vraiment le Seigneur? Soki mbongo ezate yo linga Nzambe te. Do yo linga Nzambe po na mbongo. Yesu akufela na ekulusu. Apeso bomo na seko. Il est incapable de te donner l'argent, ce Dieu.
Non. L'or et l'argent l'appartient. Ma comme sur le livre hébreu, bazalaki na ba promesse, mais basali yango na musika, sachant qu'ils étaient pèlerins sur la terre. Alléluia. Tout passera, mais la parole ne passera pas. Tout passera, ce monde passera, mais Dieu, il est éternel. Que servira si un homme de tout gagner de perdre son âme? Paul a le biolomo kabolana bolingo na nzambe zate nzalate et l'autre côté. Le contentement, bien aimé, c'est très important. Paul a oloba na yebi alobi na sepela na itana anango. So na anango na osepela. So na anango te na osepela. Je me réjouis même na ba souffrance, na ba faiblesse, na ba peine, na kozanga na kolela. Wezo zangi bele lelo. Eza pasi pe mawa. Na moni ba image dernièrement nasi bandeko bomonaki. Mibali mibale bambinga mibali mibale ba osangisa nzoto. Somo balobi ba basali na nzambe. Hey! Abomination. Oyo lo bata ba Nigérien. So ezala ya attaque akwei na mwana mwasi on va comprendre. Parce que nzamba sala mwasi pona mobali. Mobala yoka kaposa mwasi. Mwasi yoka kaposa mobali. Mais mobala yoka posa moningane mobali to mwasi yoka posa abomination. Pour nini? Parce que batu balingi vi ambango. Malheureusement. Elo pa malonga bazana ngo ezala nango te. Ezala te. La majorité, la plupart de ces gens sont au tali. Au capitaine, sur l'église à foutre là. Ba américain ba tongi ba sala minene. Place congolais foyer ba ke a peuple moko à part et unique. So ba nation mususu bazo sala ba ma mususu po bazala soki ba koma soki ni congolais peuple nzambe. Cher pasteur. Ndeko mo a ebisinga lobi, omoni prophète wana elimete. Ana mysticisme à sakana te koleka songolo ya Nigérien. Effectivement, pour avoir un risque moro de fois le rabiso, qu'est-ce qu'il a à foutre la église? T'as à moi cadre, même pas 2000 personnes. À quoi bon? Mais mouton moussou batangi kombo azanaba parmi ba kombo azali. À quoi bon? Attention aux ubilo wango. Au sein nini lobi. Les amis, ce sont des réalités. Bato baebi. Ils savent que ma de quoi l'obéze à solo. Ba mambo to mona lelo. Na église en colo. Oza censé ebi ki sabatu. Porte à l'eau les kangami et batu en fait, ba komo kangela batu porte à l'eau là. Pourquoi? Parce que le diable est en train de se servir dès maintenant. Le Seigneur se servait de pour abi qui s'abattu. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est le diable qui se sert de pour batuba beba, batuba kufa, batuba bunga, batuba panzana. Bandeko basali na nzambe mibale ba osangisa nzoto. On doit en parler parce que sambo na ba réseaux sociaux partout. Batine nga vidéo ya moko aoyemba les amis bondima te aopeso posa wa dorenza mbeti sera emporté kokamwa yende muto osa sodomi concentration mus don dirait lo le fungwami mais muto misala ya butu ya ona oloba na bana nzambe nyonso ozolandanga olinga mambo nzambe olinga nzambe mingi église eza pona lobi kwa moto église eobebiselo pe vie yango wana avant kende église bondelaka nzambe. En fait, qu'est-ce que je veux dire? Soro lingi okende osambela tope soro lingi ojoine église moko songolo. En fait, voilà, opo na église bakenda église na loyengete. Bakendaka église na loyengete. Soro lingo po na église ya okende osambela tuna nzambe.
ala kiso bisika mino kende. Parce que terrain zéro beba. Ma commis ezoloba plusieurs. Plusieurs n'est pas la moitié. Plusieurs n'est pas peu. Plusieurs veut dire la majorité. Plusieurs basi ba abandonner nzela malamu. Ba koti na nzela mabe. Tangu nzambe na yo eza nzambe akia likolo na sete. Eza nzambe mususu wana. Nyonso ya yo ekomi ya ye. Bandimi ozokamba ya ye. Bandeko ebele ba vie ebebi bango na ba église. Nebike ya ba biloko oyo. Ebele ba osepela nango te, mais c'est ça la vérité. Nous prêchons pour na obikisa milimo. Mon frère, ma sérieux ozotala ngai. Na développer sujet o. La prochaine étape, topé vidéo émission, mais retenir que mon kilesi est baby, que tant et amabe, Yesu alinga zonga, et Satan a multiplié ma stratégie. Pourquoi? Parce qu'on a pour ça qu'il y fait le yé moroté. Il faut qu'il y ait yo, oui, yo zotalanga, Satan a pour ça qu'il y ait yo, a pour ça qu'il y ait ngai, et a tout ce qui a son pouvoir pour gagner mon kill mobimba. Déjà, ils ont gagné terrain. Oui, nous devons contredire Ngazate. Nous devons le contraire à Zate parce que tout le monde, le diable est en train de jubiler. Azo beta bashita ou beta ba danse na ba siffler na nero saranete parce que aolonga. Bandiko tota mambo ele kana mokili. Mabeza la nango. Mais tota la niveau mambo ezo kendele. Et ya mawana ya passe ezake ba scandale ezo salema na kombo ya église. Et ba payen ba lobi église ya place royate ba resembela lisusu te. Oui. Apocalypse 12. Ma combien zoloba. Malheur à la terre. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et mi salé monana. Azo sakade nandenga mukete. Kova nanda kutendeko. Et belle ba découragé. Parce qu'elle a déçu. Parce qu'elle a bêti libakou. Yesu mtaku fait l'on écluse za pasteur de. Et Bible les os na bisoto zalaba imitateur ya Christ et non ya bato. Yesu même a lobaki. Bo sala mambo ba oloba na mino mais bino bo sala o ya bango ba osala te. Pourquoi? Ba français ba loba les grands diseurs ne sont pas des grands faiseurs. Mingo ba te ya mambo ba te ya honte ba ba bikaka. Siko yo eta mwana nzambe osala onzamba oloba na yo parce que sali ezala individuel. Sali eza collectif te, ezala individuel. Yali kambuna yo. Tango otelema na tribunal to na jugement, oloba te eza parce que pasteur songolo azongisaki boyende yango wana ebiki sote. Ezali kambuna yo, relation na yo na nzambe, intimité na yo na nzambe. Pasteur te mta kufela on ekuluso. Apengwa asala nina zongisa bo asala bo aiba aboma achazemi abima na mwasi ya mutu. C'est vrai ça fait mal mais c'est ça. Et ça mambo c'est inévitable parce que Yesu alobaki yango. Et ko kamwisa te parce que Yesu alobaki yango. Au contraire, tant que yo mona mambo de place il faut tenir aux ana ba garde parce que Bible zoloba. Tant bo mona ba mambo oyo bo sala keba elinge loba nini. Donc boyeba que non c'est que mwana na moto akomi pene. Mama ozapi, papa ozapi, lelo soki Yesu ake o kende to o kende te. Ma commis zoloba heureux ceux qui auront part à la première résurrection. So ratan lèvement et oza pas sinde onangai. Mi bongisa. Ecclésiaste oloba. Que l'huile ne manque point sur ta tête et que tes vêtements soient tout en blanc. Pembe et le mbobo santo. Milengele. Ataso Yesu yele lote liwa mdeko na ngai eloba ate. To mona lelo o bat ko kufa na ba forme crise cardiaque. Ba gêne kala to ba liweza yepo na mikolo. Ah mukwa koko akufa ki. Ah belaki. Ah si akoli.
Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Les jeunes sont koufa. Na ba 20 ans, na ba 30 ans. Les adolescents sont koufa. Bana ba koufa. Lelo liwe ko yezu yo. Oza wapi. Otelemeli wapi. Yaya nzamba lingi yo. Yango alingaki oyo kamate ya oyo. Oyo katoli oyo. Omi bongisa, omi lengele. Bande otokomi na biso na suka. Le mystère de plusieurs sonorités. Mabomba mia makelele beloto yo karambongo. Ebombi nini? Bozui. Kotombwama, kopambwama. Et lokumu, célébrité, luxe, tout ce que nous voyons na mokili. Nini ebomba mi na se. Makambo ebomba mi. Ba chose abominable bat bazo ebate. Ozo lula zo envier okoma lokola songolo eza bien. Mais songolo zo ambongo ndengeni. Etango okende kuna de place oyinde la yo. Mokili na makambo ndeko ko envier motote. Contente toi na oza nango. Azana 1000, yo zana 10, 1000 na ye 10 na we yo. Sepela na 10, se contenter na 10. Son nzamba o sepela. En fait, exactement le nzamba o sepela te. Bible zoloba, le ciel de ça appartient à l'Éternel, il a donné la terre au fils des hommes. OK? Il y a des acquis. Kati na nkolo na bonzambe, tango lobi ko yoza mwana nzambo ndimeli Yesu. Ya babiloro o eza ya yo, tu as droit. Parce que vous êtes héritier, parce que vous êtes héritière. Et ça, que ça a monté marokita, mais là, ma puis on a nous roya. On a nous rokoka, orozoa, oropa mon rosepela. Ba o bazala ki lobi lelo bazate. Ba o pe bazala lelo lobi ba ozalate. Succès, ils ala na mandat. Oui. Mutumota sala succès vie mobimba. To éternellement azate. Bao babali. Ba silicité. Mabale pa na nzambe. Obala yope. Bao baboti yaya. Ba sisi mabota te. Obota. Namona mutu 23 ans stérilité azui mwana. 4 ans passés. Maman moroko komo wa Inde na Inde. Elle a plus de 60 ans, soit 70 ans comme ça. A melisa mwana na banga nzambe. Bachango na news. C'est possible avec Dieu. Persévère. Makomi ezoloba. Plusieurs. Parmi ba premier ba ozaba dernier. Kokende liboso nde toloba alinga leza okomate. Kokoma pe eza ovanda te. Ovanda eza pe osukisa te. Parce que la Bible dit ce sont ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin. Ce sont eux qui seront sauvés. Tu as tout intérêt de persévérer. Avantage aux alango tu as le Saint-Esprit. Avantage aux alango tu as Dieu. Il est écrit c'est ni par la puissance ni par la force mais par mon esprit. Tout ce que nous parvenons à rosala les alaka makasi na biso te même nzambe na zalaka na biso. O nyonso alobi. Yo sala. Ozana makoki ya osala on passe kazana yo. Vous voyez? Épreuve ozoleka. Nzamba ebi. Alobi akopeso jamais épreuve eza au-delà ya makasi na yo. Ayebi ko okoka. Soko lâcher prise, c'est yo mo moto lingi. To pese ke yo mo moto lâcher. Dieu est avec toi. Avance. Otikali juste na ba seconde. Otikali na ba mètre. Oso beti ba kilomètre. Ya solo na vraiment passionné sur les ayapamba. Ya solo vraiment ebela souffrance oyo moni. Oyo yoki. Oyo salina nzambe. Olungo tika ngo kabwe. Ondimele su mwana muke. Otamboli neta mulai. Bat bando ka mwayo. Kana ba 40 ans wana nde moni ke non otika. Oke kota ba connexion. Oza sir. Passion nyonso penda omoni vraiment ngo tika ngo ka ele kapamba boy. À suivre. Ezaki toli kati na bonzambe avec la grande dame, l'apôtre des gentils. Nzamba pambola bino na lingi bino mingi. Ezaya zoloba.
bakoyoka nde nini soki bateyi baza te to soki balobi baza te esengeli balobi bazala esengeli bateyi bazala. Nous ne sommes rien mais nzambe asepeli aloba na ye to asola no na nzela na ngai mpo nzambe abikisa moto akoleka par n'importe quoi ou par n'importe qui tout ce que vous voulez. Mpunda bala maloba je ne suis rien eza nzambe moto asepeli atia maloba na munoko na mpona ya koyebisa kosilikelanga te ntango mosusu mamu nalobi esali yo pasi ntango mosusu tia deja fauché ntango mosusu bongisa na nzambe nzambe akopambola yo. Que le Seigneur vous bénisse. Ezaki toli kati na bonzamba avec la grande dame. Abonnez-vous massivement sur MDGD TV Mafuta ya Sika. Quant à moi, je vous revois prochainement na bakoza ba divorce. Poani mabale zo kufa, poani mabale zo panzana. Tozo koba na ba sujet wana. Émission asuka tosalaki na moni ba sepeli na makasi. Nalobai mambo eza ya makambo malamu ezali. Soutenez-nous les amis. Bo sponsoriser biso nzamba opambola bino parce que ezo senga bambongo poto lekana ko passer ba message na ba bitando misusu pe poto meka ko élargir tente na biso bozo ba image mora bien